Koya na ye na vie ne si politique ya ba Congomani et quoi ajouter nini? Déjà pas za politique. Ayo timba mama politique ti. Ayo mama politique ti. Monsieur ba ko bari ayo pona kimia pe. Pona ba ko kufa na este. Ba ka ba catholique ba na kati. Tout le monde papa vis-à-vis. Ako be sabiso kimia na mboka. Pour na maman sous ko changer maman est bitumezana est parfois soit hier parfois trop soit kimi na mboka. D'abord c'est là que papa ko apporter une solution il y a peine na mboka na biso. C'est ça oui papa. Ndeto c'est là na maboko nyosu mi bale pour to c'est là. C'est vrai bazo kufa na est baza catholique mais papa ye pour na maman politique ti. Aye aza apolitique. Na so bo zele na angle. Aye ko salani. Aye ko tala ba Christ. Ndenge zalaka ko pesa message en tant que pasteur aye ko pesa les attaques ceux qui papa yenda ko sabino ke lelo bana lelo guerre est sili été. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. On est dans l'occasion de prendre Aérozo à travers le monde. Merci beaucoup encore. Naboye Imala, mon chaîne Nabino Vérité Universelle Télévision. Nous toujours actualité et agissante et en plus nous avons la liste Nabino Sika information Ezali, Mato Nabino Sika information Ezali P, Mako Nabino et Sika information. Vous savez bien que depuis la dernière visite en 1985, il y a Pape Jean-Paul II à Wanangumba, Kinshasa, à l'époque, la République d'Isaïe avec le président Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Et nous voici à la troisième fois à Kinshasa, c'est-à-dire na Zaïre, ex-Zaïre, actuelle la République démocratique du Congo. L'arrivée, il y a George Mario, il y a Pape François, Akoya Awa, na Kinshasa, lobby déjà le 31 janvier 2023. Oyo, ils allaient payer 5e fois naïe, Oyo aye na Afrique. Donc, à Poni Mokolo ya lobby, à un séjour Moko, il y a tant, à cause de ça, meso, tout bien une semaine papale, à cause de ça, meso. Awana ngumba Kinshasa et Manandolo, je crois programme ba ko défiler ngola bozali komona mais et le kozali que koya ya Pape François awana ngumba Kinshasa boyebi que na partie est nos frères et sœurs ba ko la ba ipe catholique ba ikuna na niveau ya est ce que to moni koya ya Pape awana niveau ya Kinshasa to lo balini ezali diplomatie agissante ya mokonzi mboka nde papa mais la grande question to komituna. Qu'est-ce que le peuple congolais attend de l'arrivée de Pape François Awa Nengumba ya Kinshasa? Motune ezali yangai mais il y a non bonne la population. Motendego. Mote papa. Papa zo comme lobby déjà na Kinshasa Awa yo au CP nango. Vraiment et ça la biso c'est makasi koya na vraiment eza déjà bénédiction munene et puis changement ya makasi ozala. De lo wa liboso na CP nango koya na ye a lobby tango ya awa eza pona ko sekate pona ko sakana te to ninité donc azaya ko ko tchakimia na mboka na biso ozo mona donc ba mbule belé ko tchakimia na ndenge nini bon de 1 tozana na matanga ba ndenge na biso bazo kufa na est bazo kufa na ba province belé alors tango ya azo ke directement awa asolo lini ya bande ko na biso baza awa le 2 à Kitina Est pour na kochaki. Pour na yo en tant que congolais, Pape nda a quoi apporter nini spécial et rechanger nini pas congolais. Donc le roi liboso tango ya awa donc a changer déjà mentalité congolais. Ko ina na ozala soute buzo ba ozo sala malelo et ozala soute po tout le monde va rechercher ba PD ba ozala ba banini ba zaza mingi belé alors tant on ya à stopper ba mongo et ozala soute mentalité liboso ozala puis kimé ozala na mboka na biso. Merci beaucoup. En tout cas merci papa. Mbote ndeko. Mbote. Ozakinois. Ouais. Voilà, Pape déjà zo foulé pied naïe lobby le 31 janvier on a Ngumba ya Kinshasa na habité yo en tant que congolais ni congolais kozela na arrivé à Pape on a Kinshasa na Congo. Bon personnellement
Et ça, deuxième fois que tu as mis pape, à ce que je sais. Et ça, moi, comment dirais-je, cérémonie Moura Mounene, que yamba pape Nambo Canabiso. La première fois, il y a un message à ma bonne. Le premier papa pour Yaka, Jean-Paul II, il y a un message de paix. Je crois que cette fois-ci, ça sera aussi le cas. Et ça, c'est en tant que chrétien catholique, tu es la sainteté pape, le père, mon premier. A foulé le pied à mon ami soit Christ catholique, on a évolué tout sur la naïe, à comprendre, à fouler le, à palper du doigt réalité à Christ catholique, mais pas à Christ catholique, mais à Christ union surtout, il y a Kinshasa. Mais si quand y a naïe, na vu ne si politique à Congomani et quoi jeter nini. Déjà pas à politique, il y a aussi maman politique. Il mama politique. Monsieur Baye Bako Bari pour la kimia paye pour Baye Bako Koufa na est Baka Baye catholique bazana 4. C'est vrai Bazo Koufa na est bazana catholique mais pas paye pour la mama politique. Aïe aza apolitique. Na so bo zélé dans anglais. Aïe rosalani. Aïe rotala ba Christ. Ndenge zalaka ko pesa message en tant que pasteur. Aïe ko pesa. Les attaques ceux qui papa yenda o sabino gelelo bana lo guerre est sili était des conseils de trompe de ça. Donc Congolais à Satan est le côté. C'est ça bon côté. À Satan est le côté. Pour la pape. À Satan donc pape le la pasteur nyonso. Le rôle à mon bâtiment l'impact nyonso ya ko pesa message, ya réconfort mais ça j'ai appelé. Bon pour na ya fa ya en plein cas boy. Mais déplacement nerf ba jeter. Déplacement nerf ba jeter. Ils arrêtent ba jeter. Ailleurs on a le ingeta. Donc ba eko apporter dans le côté, il y a pour la Christ. Donc na pesa exemple. Par exemple, yo na moi sino ndako bozo swana. Ba na bitumba bo bundaka. Pasteur soko na ndako. Alors on peut ça conseil. Alors on peut ça minimum ordre té. Je crois que c'est ça. Il peut donner de mots, il peut dire des choses, ou éco réconforter, éco édifier. Mais l'obité garoyande, c'est non nenga nyati le colonel wa guerre chikicha lokuta. Mais ça peut moi succès à président Félix et à mandat na ça va bien ta bengisie. Té. Koya ya pape, li solo ya koya na pape bandi leloté. Et bandaki avant que tu fasses ça président. Et ça qui coûte avant pas. Et ça est-ce que par rapport à calendrier, ça le calendrier. Un calendrier que date telle na rozala telle place date zara planifié ezali solo auto beto mona lelo e banakala ezali kutu tege avant kutu fachaya. OK, merci. Na moni bendo ko loba hein. Oro pesa mama kalisine par rapport à koya ya papa na Kinshasa. Da biso to sepeli. Ndenge papa zoya pe toko ya mekitoko po aza mutu moko très bien aza mutu moko azo représenter mboka na biso. Nini ko apporter koya na na kata Kinshasa. Peuple congolais azela nini pa na ye. Bon, Congolais azo c'est le côté mais ezo sala lukumu ya mboka. Lukumu kaka. Lukumu kaka. Oui. Donc Congolais continue na moi parti na malgré azeli papa. Lukumu kaka atana bamboka libanda. Donc soba moni pour moi non que donc Congo azomata aza susu na niveau na sete. Voilà, merci bandeko mbote ndeko. Mbote papa. Tu ba kombo? Comment on a baka fils du royaume. Ah, fils du royaume, chrétien. Hein? Ouais, je suis chrétien. Na pasteur Mukuna, naza moto aseka. Oh, merci. Ngapela moto aseka, hein? Aseka bandal. Alors, lobby ezali boye ya pape awa na engomba ya Kinshasa. Bino toke ba Kongomani. Bozo zelani ni boye na ana Kinshasa. Bon, na tozana sengo ebele parce que nan tomoni papa te. Papa tomoni o tomona ki le bosso Jean-Baptiste, Jean-Paul II, na série Kala, depuis Yamobutu. Mais le lot de tout le monde papa vis-à-vis, à côté de Sabiso, qui m'a mboka, pour na moussous de quoi changer maman, est bitu mais est parfois soit hier parfois trop soit qui m'a mboka. D'abord c'est là que papa a apporté une solution, il y a peine en mboka na biso. C'est ça oui papa. Neto c'est là na maboko nyo sumi bale pour toi c'est là. D'abord c'est les moyens c'est. Ouais, toi c'est magas. Merci beaucoup. Ouais papa. Merci beaucoup. Mbote papa Langai. Mbote papa. Tu vois combo? Comment on a papa papi? Papi congolais? Oui, naza congolais bien sûr. Papa papi, papa François akoya lobby na Kinshasa le 31 janvier awa. Nini congolais azela la boye na ye awa. D'accord, il y a liboso d'abord na pesio merci pour na motuna na yo. Pena linga ki personnellement na profiter pour na retombela ye pe boye bolamu na kati na engomba na biso. Alors oyo ba congolais ba sengeli ba zela pour na boye ya pape.
naza sûr toyebi ke pape lokola mosala ya nzambe d'abord eza lipamboli monene mpona mboka na biso e nayebi ke lokola mosala ya nzambe azoya na message ya kimia mpona koréconcilier peuple congolais. Voilà. Yango wana d'abord eza message ya kimia nayebi ke akomemela biso message ya kimia ya bomoko ya boyokani et surtout mpona maponomi oyo eza déjà komilengela mpona mbula ya nsima nayebi ke message ekozala ya koyokana ya bomoko ya kimia mpe ya réconciliation. Donc ça veut dire que akocontribue na base bayi oyo bato ya este bakokufaka mpe akocontribue na este wana yango nalobi ke ezali mpona réconciliation mpe kimia na kati na mboka. Voilà, c'est un peu ça. Okay, can you say something in English to all persons who are in the whole world here? Okay, thank you very much first for your question. The Congolese people must first wait for the peace. Yeah. Okay, the peace in our country. That is the big message that Congolese people are waiting for the Pope. Okay, thank you. Okay, yes. In Swahili, okay. Tunasema hivi na banduku bote bale biko nasikia Swahili. Tunajua sema Papa na sasa vile iko na kuya message ya kabambi nye ba Kongole banapasha kuongoya iko message ya ukimya ya kukua pamoja ya kusikilizana ba Kongole baseme neno moya baseme pamoja baikale fasi moya kusikilizana atupende ba Kongole bapende vita. C'est pourquoi biko na chunga sema asa vile pape iko na shuka kuinchi yetu iko tunatubebea message moya tu ya ukimya ya tuikale tu pamoja. Accent sana. Voilà, merci beaucoup. Je crois ma propos tenu et engagé auteur nango. Vous avez vu la population ya Congo nene ba pesi makanisi bango par rapport il y a arrivé il y a pape François awana ngomba ya Kinshasa et bolandi pe programme ndengeni ekozala. Alors na rappelé que ça c'est la 5e fois il y a pape au combo ya Mario Georges Mario. C'était un Argentin en Afrique. Et pendant la dernière visite, début, Papa Jean-Paul II, la première visite, c'était en 1981. Il y a eu des morts au Bakoufaki, 10 morts. Bakoufaka parce que à Kitaki le 5 mai à Brazzaville, il a traversé na Kinshasa le 6 mai après avoir rencontré le général Denis Sassou Nguesso à Kinshasa et na bousculade wana il y avait quelques morts na blessés bazalaki. Alors après deuxième visite c'était en 1985 de Ayaki na Kinshasa et depuis 1985 c'est aujourd'hui mais on a 2023 le 31 de Papa François Akokoma na Kinshasa. Boyoki ndenge baimbo ka balobi miso lobi ayepona message ya réconciliation. Misusu ba ko partager ba vie na bango et talika bango. Merci de me retour bolandi biso. Totiki mokolo ya lobi to toujours nabino na chaîne nabino continuez à vous abonner massivement à la chaîne nabino. Vérité Universelle Télévision, Tozana Pona Rosa Bino, un grand plaisir. Abonnez-vous plutôt, partagez la vidéo, Rosa la Malam Mingi. Alors, sur une Amazon, on a prochainement pour un autre numéro. Ciao.